Banyoka laissé bavandi na banani Mikey ngaza na posa na yeba ezali mikoli mutu ayaki na mwana tete ezala nanu mutu na ngeza isa dete liboma le ekomi eza Mikey yo mikoli mutu ayaki na mwana tete bovandi te mikoli ayaki olakisanga mwana yo na basara tapasi bosala kilobi mpona nini na jeni mpona nini oyo kosala yolane mwana mukasa na sengi okosala oyebi kamaradi eleke explique soka ndenge nini osalaki oyo osalaki lobi Kovo aye gani aye jeli anki na flash ya mabench aye na flash ya mabench te bakabana lo beza lo beza lo ya ba kama benga da ba kuta la ka Mikey tona posa explique biso boye ke saka kadima na ko pole tena na ya to komi ba camarade kana la posa bien matin parler dans ça o te la saka te mais lo bine meno zaki na ba ngomesa ma mais on est na téléphone na mezate na sola et ça non comment ba ngomesa ma ndeni est-ce que Mikey oh yo sala kabasi na mboka poto oyebaki ke Yolande azaleka Nicole po Yolande azaleka Nicole po kana kontaka saraka di maleki nanga na kontake bango oyebaki Yolande azaleki ya Nicole po na nini okomaki leta okitise kala sabo koma mwasi na mobile apana sima nango tobebani na famille wana yo komi lisusu kozongana na famille wana ana tangabi ke biso kakine ezali explique ngai po na nini osalaka bongo na poto nazongani na famille wana attend 15 jours ozongana bango te ozongana video na benga un jour wana na miso ya Yolande video bengi na miso na lobine ke na appel na yo kota pona mwana nga kota jikona yo Mikey yo ka relation na Sarah oh na Nicole na Nicole pona mwana siko okomi kosala tapage na Sarah na grâce ndenge ni kote Yolande azala zemi na sali tapage na etene expliquer pourquoi na premier wana c'est ça ne boti kelanga espace et vidéo nazo leka na komi na leki nyoka laissé na leki na banani non leka Mikey day na yebi na so expliquer kale na butu na sa na posa expliquer na kake ngai biso na famille wana tobebana siko na famille wana boza siko legala poko ta mwana toyeli boza pona terra mwana siko nini lisusu komi ya ba 5 na bana basara ya komela basara pona na vanda ka bekaza kana kanda nango ngana kala kanda nango me makasi na lobaka we na kofanja kotaka sarate pole kinanga na to Pole kinanga na to mais na kofanja e pa ya Mikey you Mikey ko nginga atuble mi so Mikey za atuble sa ba foya batu yo ngana lingina yeba yo na basara bozo kana nini yo na sara apa mama Nicole na mona sebo na sara nini na poto awa yo na botite na zoma na sara te sara ka mi apit chaque jour na solanende et ça la première fois na ngai tomba yede na invité na kovanda na isi bango des actes bokende des armes c'est quoi Pona Sarah message ni opesa Sarah wana za relation na Sarah te ma bo bon c'est comme ça bon vanda lo bisiko bo sala ngana na Jelina sinyoka sibula ya mona lo bisiko message Sarah message na message na soni na kasibula tani ani batiliza kio ni oni si asala batiliza kio na moni vidéo monté toton ta moni vidéo astemisi kasibula tiko filmer ngadi mais ba vidéo ya photo et vidéo ya yebi yango flash epela libanda siko na lobe ya Mikey kata msoma na mukuse siko yo na ba Sarah expliquer nonga yo ko continuaka po mwana Nicole pasate mutaka mutako la mwana na poto pa ko bila kanda na tika kaminga na minute oyo ata Sarah liga sakana no lukae to beta na makofi na minute oyo na po Sarah eza normal ya ta bimina skayo Sarah defanga mbongo na kota Sarah poto Sarah futanga nyongo te Sarah takana mbongo na libumu na e ata la bimina eza c'est normal Sarah bima enkam ta boso para ngai Mikey na lingo expliquer ngake ngana famille wana ti yo na robota yo na lukifi na e ngana bo to kosolola kate bo ka likamute Mikey sala ngai yebi Sarah siko ba toina doka sote Mikey ngano to munda lo kwa mbali na ola kisayo expliquer nga bana expliquer nga natikala jamais kovanda na Sarah na sola Mikey na lobi boye expliquer nga Mikey comment na boye te na bunda kana mibali Mikey to bana bitu boza bitaka na opeto na panzo fans na biso boye expliquer nga ke ngana famille wana na boyi bango ki mukolo la na robota avifi na e lokola na bebi sa via mwana batu expliquer nga bongo finish OK bah qu'est-ce que tu expliquer et tu dois na yebi na vanda na Yolande ndako moko na respectaka ba tout ba Mikey on za muto Mikey na kala tina personne da passer ba oyo bana ngai pour la famille wana
mpo motema nange kita naza na relation moko te na famille il faut loba te oyo kosala ti yolanda kobota yo na famille wana égal à rien c'est fini c'est ngana yolanda toaka mpona kobota mpona kobota yo osangusa bato okenda kotaka likolo ngana leki nanga na olinga te ezaka mpona kobota mpe kobota a te il faut lukela eloko kaka na mwa oyo akende na kati nde tosolanga na yo donc explike maki nalingo explike nga saka kadima botikanga na oneti mpe yolanda esi na kobota bolobisaka ngai te naza na mwasi deja oyo na monta bino ku explike songa topanaki otala mwana nga ok pas de problème nga nayebi ete ke no video esalema nayebi ete ke no so na ye baye na dei mpona rantine donc ngai nalingana na rantine te epuis nayebi makambo ya rantine wana te bavideo oyo nga na omona yango après donc nandoleka de passage ngai naza na relation na famille na bango te ngai na na relation na banicole te na na relation na nani te so babenga yanga eza mpona mwana explike saka mbala nsima kobenga ngai te naza na koma na yolande nikoli itika ngai tandelaka kaka mwana explike bon pas mpona explike bongo banda tozalanga na meki zela meki explike na eloko wana na kwa yolande nanu explike na yolande bon moto wana droit ya obenga ngai mpo tuna mama na nicole donc nga na sara toza na relation moko te epuis naa na eloko traité na ye te c'est fini mbala toba sara yokelakisindela sara maloba awa bon Sarah soki lobi osalaki par rapport à rantine donc nga na ma dessus parce que nga na lekaki nayaki de passage mpona monga dei eyalaki te nameka epelekisa bato tu mais na bavideo namoni eza par rapport à rantine donc nga na compte à rendre na ye te siko sara opesi sara net message ni mbala nsima bosola to bosola te to lusosu te non mpona éviter calme ngai mpe fona tracé vi na nga nalingi problème te donc so topesa na mbote te mbote lisusu mpe te mpo mabe ekoti yeke mena sara te sara ta mbote kopesanga te sara ta nikoli te sara bokola zoe te pesa sara message pesa sara message ok pas de problème tosolaki pas de problème tosola lisusu na sara te pas de problème ya naza fi maki osalinga deja proverbe